devons mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo boyebi binomoro bozali komona ezali version il y a la musique vraiment batu balingara parce que ezali nulle part ailleurs parce que ata batu mususu basali analyse na émission na bango. Mokili mobimba ezali kozela 5 minutes bayoka analyse ya version à la musique parce que vitesse ezalaka na analyse ezalaka c'est nulle part ailleurs uniquement na kati ya Clébois Original.net. Mais avant to banda lelo si je na biso lelo parce que tout ça kana moko tolingi vraiment na s'excuser na ba milliers ya ba téléspectateurs ya ba internautes bazila qui vraiment émission ya commandant Bamo et les cas qui mais les cas qui n'engagent au sengela qui et les cas qui vraiment très tard donc ils ont qui dû n'a pas problème moko technique na niveau na biso à parité parce que bon mon qui yazaki na Ottawa na Canada biso zaki na Paris tozo solo la net toza esika moko biso tozalaki déjà prêt à partir à 20h30 tozalaki prêt il fallait tous antenne à 21h comme cela a été prévu mais na niveau naie donc to côté ba détail té abandaki vraiment donc kolanda ndenge masolo zalaki té parce que fallait se connecter tous à la vraiment en symbiose mais ça la magité tout ça 3 heures du temps 3 heures du temps donc simbagité aussi à la dernière minute to tenait quand même to kota bato vraiment ba mesana biso bazalaki kaka wana donc pour ne pas les citer donc honorable Jean Moutala Poutou de Yalo la Marie à la beauté naturelle Igwe Chef Béton bango bazalaki même tina ba minuit ba côté quand même donc vraiment to rendez-vous mususu na commandant Bamo il y a 613e bataillon Fourmi Rouge na Ottawa na Canada pour azalaki vraiment te sentir vraiment zaki na makambo et belé à koloba mais ateneki biso regarder parce que faut te witaki to koloba na côté na bango na côté na bisoté donc boye baké ezali rendez-vous moko reporté to kozo sous date mususu commandant Bamo azali na makambo belé à koloba ako lobela biso yango na 5 minutes avec César Ngadi donc pour tokende na masolo na biso ya lelo vraiment tokozongela kasusu masolo otobeta quitté. Il y a président de la République, donc fausse opération chirurgicale à cœur ouvert. Wana, au monibiso na 5 minutes, tokenda mbangoute. Tokenda mbangoute, tokenda soli kamboye, tozu information to yeli bino. Bo yebi bino moko vous allez na confiance na biso, soki to lobi likambu, to yate poto loba. Oh, to bosana ki ou be to zalaki pressé. Bomoni ba tumusu to tanga ba komo to bomoni ba misu ba komo sala ba lapsus moko révélateur donc munokizo beta c'était parce que mbangu na mbangu bomoni siko na suka masolo ngo ba to ba lobi président sali ba sali bo na suka nango banani ba gagner kaka biso po boye ba ke tout ça là attention 2023 zoya ba makamande ngwana egoya ebele ce n'est que le début de commencement donc ezoya ebele donc il faut tous à la vraiment na maîtrise donc tous à la calme ceux qui camboyé to lekisiango ezali donc bomuni bino mo ezali makambo luputa donc président ndenga yebo akozonga lisusu te d'ailleurs ndenga zawana ba panzie motema tozo batte ceux qui moi ciné moto donc n'importe quoi congolais vraiment to éviter to tika to lingamboka président de la République akokende akotika pouvoir na ye so asali des mandats na ye donc tous à moninga atongi asali 10 pas mususu ya continuer na 11e pas ki donc tout ça la raté que osali 2 pas au sala 3 pozongi donc tous habiti ton président de la République akotika mboka oya kozwa a continuer continuité ndenge zalakawa donc batonga ki rond point mususu aye akei nango musika mais bomona ki président de la République ndenga hérita ki mboka na niveau moko boye vraiment tokoki kutu kolobela moté bomoni bato basala 18 ans na mboka na biso o basali lelo soki basala makam ndenge penze zalaki mais lelo président de la République ndenga yana azo boule ba autoroute donc azo boule ba train à grande vitesse mais masolo nanu maezate ou ezate donc azo bandela nanu masolo à 0 makambo bato basali ki na 18 ans il fallait basala yango donc yango na lelo nazali penza koloba
Congo na biso ceux qui ont raté décollage na Félix Antoine Tshisekedi ceux qui ont raté décollage Congo wana ndenge na yebisaki bino tokokotisa masolo ya sous-titel écoutez vous avez un teki Congo ngai moko pe na ozala parmi ba commissionnaires ya koteka mboka parce que mboka président de la République azala na zoluka ba solution parce que ndenge azwaki mboka ezali ndenge azwaki mboka tetanga lobaki mboka ngo se kufale batu interprétation yé boy na boy mais mboka ekufa ya solo pour mboka ya solo ko zala wana te batu na Kisasa vous vous rendez compte que ba côté musuma ezate ba misusu na 5h na Kisasa na biso na 5h zola mka na 5h po akende kotoka mai mboka nini za ndengwa bato musu bazana ba mboka na biso kuna bazo se rendre compte te pour babimate mais muto abima wita na ba poto bia bima na ba mboka musuka to ba poto te na ba pays musu africain soko zongi na Kisasa ozongi na Congo ozoka ka Congo neti mboka mais ezali mboka te ezali mboka a recommencer à zéro donc bino bokansi que présent yé dans 3 ans assise à makambo ka mieux surtout assise à ndengwana et puis 3 ans abeti 3 ans mais bien sûr mais pouvoir na yes et ça 3 ans te parce que zalaki ko bundana na longola système akabili alongola système botala ka ke mutoloka donc kanambe ateka ba minéraux na biso ateka ba minéraux na biso ateki yango pa donc un particulier salela na yo boinabo nazola kisabino botala nanu avant tokota na masolo mususu botala donc Ngoy Mulunda o yazape mutu akatanga botala zo expliquer ndenge babanda iko teka ba minéraux na biso ba sombi on a fola goza ke sombi le mususu elo moko na $1000 na 1000 euros okoteka mo na 1 million d'euros boyo kabino moko Ngoy Mulunda zali katange ndenge azo expliquer ndenge ba Moïse Katumbi ndenge ba yiba ba minéraux na biso ndenge ba sakai na mboko na biso bilo moko bolanda. L'État ne peut pas juste en sortir. Je donne un exemple clair parce que moi je pars avec les choses. Le gouverneur Moïse Katumbi arrive, il est reçu et le président dit avec un jeune entrepreneur comme ça, il faut qu'on puisse promouvoir la classe sociale. On permet au gouverneur Katumbi d'acheter une mine de la Gécamine. Il l'achète à $6 millions. $6 millions. 2 semaines plus tard, la bourse monte, le gouverneur revend la mine à $95 millions. $95 millions. Le pays a perdu. Je donne un exemple qui est clair parce que je ne voudrais pas dire des choses de parce que le mine. $96 millions versés dans quel compte? C'est à lui. Parce qu'il a acheté la mine. Il vous donne $6 millions entre le gouvernement. Tout le monde le savait à l'époque. Mais c'est clair, c'est une gouvernement qui est connu de Mme Ministre Témini. Il a acheté. Et on lui a vendu ça, il n'a pas volé. On lui a vendu ça à Moïse. Et Moïse est allé vendre, il a eu seulement 5 millions. Je vous donne un autre exemple. Et pourquoi ça n'a pas été condamné à l'époque? Moi, je vous parle maintenant. Vous avez posé une question, laissez-moi répondre. Tenke Fongurume, à 180 collines, pleines de cobaltes et de cuivre. Pendant 7 ans d'opération, 18 collines sont parties. Et quand tous les minés qui sont là, ils ne payent que la taxe d'exploitation, mais la valeur de nos minéraux sur le marché, on va à combien? Le Congo n'a pas ça. Et je vais encore vous troubler. Il y avait les montagnes. Ceux qui connaissent peuvent prendre le nom. La montagne Katebara, la montagne Sambini, la montagne Goma, la montagne Salade. Ces montagnes-là devaient être exploitées normalement pendant 40 ans. 40 ans. Après 3 ans, ces montagnes-là sont parties. C'est des camions à Kuna Matata de Moïse, Abargani, Mouzour. Ces montagnes n'existent plus. Il n'y a que de tout. Regardez la condition de vie des gens de Fongourou, eux-mêmes qui sont autour d'avant. On les met avec un petit dispensaire de la honte, avec une petite école, mais l'argent passe. Est-ce qu'on peut nous dire à combien on vend ces minéraux-là? Et il n'y a que le peuple qui peut se prononcer, disant que les minéraux de Congolais, on casse le contrat. Moi, je suis contre la révision des contrats. On est en train de nous voler. Je veux que... Bilo Bolandi, donc vraiment, peuple congolais, vraiment totika, comme ça, amnésique na makas. Donc, Bilo Bato Aboye, les lobos comme Lela, ba zonga suna mboka na biso, na éviter. Na éviter. Bozomo na bato wana ndeng bazala ki penza, donc une bourrique comme Kadambe, bato ya mama yé, le zomo na ba professeur à l'université. Bato ma yé, le ba comme ki zoba et pas Kanambe, talaka donc mutu lokola zoba, donc azo kumbe la bato ma yé, po bomo na ke niveau oya bando tiki la bango liberté, ya ki fa quoi, donc ba comme ki zoba, parce que ya mbongo mbongo. Botalaka ba ki fa quoi oh
IGF ezokanga ezate que 500 000 et ben 10 millions 100 millions. Imaginez que Batouana au Kéibou Bengio ok donc banque centrale et Kangamaki donc gouverneur à banque centrale Zoziloti na 3 du matin koti encore bango kuneza bambongo teke netia au virement bancaire au beba peso chèque kuneza liquide bongo na liquidité mutazo bimana 100 millions na kati ya karna bongo sigo mutabo oyebisa eke bakani banzela ne surtout le commis penza état de droit est-ce que mutabo a olinga changement yoni bondo mona ke bazo bouleka kake kanambe azonga babateka ko bouleke kanambe azonga yango tozo yebisa bino nazo répéter soki Congo na biso est raté ko décoller na Félix Antoine Tshisekedi Congo na tokoteka yango sous-titel écoute auto pesa ngo ba français ou ba sala nini ou ba américain non sous-titel te toteka yango donga mona za parmi bato ba osa commission pour bateka parce que azali mutu moko ke Congo efase pela toujours président moko a posé président moko penza à part qui président azana no motema malamu parce que koza na mbongo za motema mabe okoza pe na mbongo kabarate donc azana no motema malamu parce que soki penza oyebi Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton ndenga zalaka mutu penza oza Félix Antoine Tshisekedi mabe ah lobaka yemo ya on bomona ke ba makamuna bango nyoso tout basala ka surveiller ya mabe esimbakate parce que azali mutu moko azali na problème na mutute problème na mutute ba fayulu ba muzitu bango bazokanza ke facha za na problème na bango facha za na problème na bango te facha za na problème na mboka na biso donc batu ba comment relia bien batu ba fait qu'on se faire soigner bien muzitu fayulu facha za adversaire na binote facha adversaire na ezali mianjala batu basila bino bozo kansa facha za adversaire na bino donc loin de là bo tika bo changer boule nazali siko na la sabino bino moko botala po bomona ke makambo na FC bino ke soki to raté penza décollage ya mboka na biso na fachi donc to tika na biso mboka ngo donc il faut to ngonde mboka ana donc et kende kaka donc abu pia mutazo a part na ye donc osali masolo na parce que toujours monate mutu nini ngo ya auza en esprit o ya facha ko soki déjà imaginer combien d'état déjà ba kangi bango bazo ibate bo to soki ba tika bango sous vide rattrapage ya koyi bandenge ozala boko boule côté nazos la sabino to sélectionner ba makambo ko bomo aneti potala na projet o ya port ya banana et banda depuis Mobutu Kabila le père aye Kanambe o aye donc port wana ezali ka projet port wana ezali projet mais sikoyo ekomi donc réalité talaka port wana position na ndenge ozala port wana pont oyo bakosala ya Brazzaville na nini balingaki port wana esalama te mais président de la République abi port wana ekosalama donc pont wana pe ya Brazzaville na Congo ekosalama ba projet ezebele oyo ba fruit ekobima po bato bele babi ah donc natala amoni congolais vomeza mawa e moso na vandi epesanga mawa congolais lobi totala ba première pierre combien président de la République Fachi Beton a posé oyo ezali réalisé. Donc il faut être bête pour raisonner comme ça. Donc si ceux qui aillent opposer Pierre sur projet Moro, il a 5 ans. Et ça 10 ans. Si il fait ça le mandarin. Mais donc il faut donc bino pour ceux qui ont opposé Pierre, il faut lobby et bota. Bon moi la kanamba kenana ba ministre net makila na ba te bela posa Pierre ya aéroport. Oh il fallait pas ça aéroport, oh Anjili il fallait pas ça. Et ça il peut succomber sur des salama. Président de la République a posé Pierre il y a Masolo il y a 56 ans. Ce qu'a posé Pierre Masolo il y a 6 ans. Et au salama sigo et au salama sigo point. Et au salama il faut ça neti pour il y a banana basali. Et ça sur combien? Il faut ça donc babiloko on est sous président de la République a sala. Donc ils allaient fruit nango et comme on a deuxième mandat de la souka. Ce qui va projet au nyo surtout. Félix Antoine Tshisekedi d'ailleurs ça talaka mboka mobimba donc mboka neti Congo na biso riche ndengo na mboka munene bazo boulena nuke place basalaka mai penza ya régie des eaux ezate il faut fati atonga babiloko pour na régie des eaux courant ezate bato babeta 18 ans basala ba masolo anate donc to trier les bino ba réalisation oyo po bomona penza ke tant masolo tout oyo ko salima Congo na biso toko zonga lisika na biso et puis toko kendese liboso bino mo botala oyo to trier bino bo se rendre compte que dans l'avenir Congo na biso ezali ko kene bien na batu oyo ba critique ezali kamuti bo lo bateke biso to ngabo critique constructive oye bo lobi penza que non batu bazo se faire soigner mabe il faut batala na makambo batu bazo ata ba sécurité sociale ozoma la critique ndengo na batu tout
Nabiso en tout cas donc gratuit, il y a enseignement primaire et secondaire, gratuité et enseignement et ça boula mabé. Mais vous avez que vous avez vraiment monté ma mabé. Bino bolanda bino ko to zeli bino bomo na bino moko soki ba masolo to et si bon botala bino moko place moko na biso eza. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Envoyer ces œufs dans tout le pays. Oui, c'est ça, parce que vous parlez souvent toujours de marché de Kinshasa, mais l'importation aussi. Vous ne pensez pas exporter le œuf produit d'Aipen? Alors, bien évidemment, l'objectif est d'avoir une telle production qu'on pourrait exporter les produits d'Aipen, exporter les produits et le savoir-faire congolais à l'extérieur, en Afrique. Et bien évidemment, nous travaillons pour cela. Sachez également que le d'Aipen est sur Kinshasa, mais pas seulement. Nous avons également d'autres fermes d'Aipen que le LR Group, la société qui réhabilite le d'Aipen, va bientôt prendre en charge. Il s'agit de fermes au Katanga et au Kasaï oriental. Ah oui, donc il y a extension des d'Aipen. Hein? Donc encore domaine agro-industriel, présidentiel, délancé, mais qui sera implanté. Tout à fait. Alors qui est déjà implanté en fait, hein, qui a déjà été implanté, et nous on veut le réhabiliter pour le mettre aux normes et pour pouvoir vraiment avoir des fermes de dernière technologie pour pouvoir vraiment arriver à faire des produits et des installations pareilles. Le grand intérêt vraiment hein, de ces œufs, vous savez, un œuf, plus on tarde à le consommer et plus il perd toutes ses qualités nutritives. Aujourd'hui, on consomme près de 30 000, on produit près de 30 000 œufs à Kinshasa. Très prochainement, près de 90 000 œufs. Tout cela, c'est pour les marchés du Congo. Ici, le problème, c'est lequel? Pourquoi a-t-on choisi de construire le port en eau profonde ici à Banana? Tout simplement parce que cet endroit a une profondeur et ça peut recevoir, si vous voulez, des gros navires ou alors des paquebots. Et derrière, juste derrière la caméra de Reda, il y a un îlot qu'on appelle Tompo. Cet îlot va disparaître avec la construction de ce port en eau profonde pour laisser justement faire le dragage afin que les gros navires ou les paquebots puissent arriver ici. Et je vous rappelle, hein, c'est le fruit de la coopération entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis. C'est la raison pour laquelle il y a une entreprise des Émirats arabes unis, DP World, qui va construire ce port en eau profonde dont les travaux vont commencer en 2022 et vont se terminer en 2025. C'est à mettre à l'actif du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un vieux projet, ça il faut se le rappeler, il faut se le dire. Un vieux projet qui a commencé depuis l'époque coloniale, ça n'a pas eu lieu. Le maréchal Mobutu est arrivé, il voulait relancer ce projet, ça n'a pas eu lieu. Kabila père, Kabila fils sont arrivés, ce projet n'a pas eu lieu. Alors aujourd'hui, il y a la volonté d'une personne, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va procéder tout à l'heure à la pose de la première pierre pour la construction de ce grand projet. Il faut dire que ça crée un peu de polémique entre la construction du pont qui va relier Brazzaville et Kinshasa à partir de la commune de Maluku et la construction de ce pont. Si le président Tshisekedi avait accepté de construire seulement ce pont entre Kinshasa et Maluku, pour relier Kinshasa et Maluku à partir du pont, ça serait une façon pour lui de délivrer le certificat de décès sur le plan économique à la province du Congo central. Et il n'a pas voulu, il a dit on va le faire concomitamment. Au même temps qu'on construit le pont de Kinshasa Maluku, on va également construire les ports en eau profonde à Banana. Il faut saluer cette volonté politique de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et aujourd'hui, cette volonté va se concrétiser avec la pose de la première pierre qui sera bientôt ici à partir de Banana, derrière non loin de l'embouchure du fleuve Congo. Les spectateurs, voilà, c'est bien là, le cortège présidentiel. Il y a une Jeep blanche qui, voilà, elle est là, que vous n'aviez pas encore vue. C'est l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur ce site de Banana. Il doit être l'homme le plus heureux, ça il faut se le dire. Et nous allons le voir, même à travers ou au travers de son expression faciale, comme il a toujours l'habitude de le manifester.
il doit être l'homme le plus heureux, tout simplement parce qu'il avait promis ça pendant la campagne électorale. L'accoutrement aurait une signification. On ne sait pas comment il est habillé, donc je dirais quelque chose. Il a un costume. Non, c'est pas lui là. Observons l'accoutrement et nous allons en parler. S'il est en costume, c'est la solennité. Ah, voilà. Il est en safari. En safari, un safari mobilisé. Mais un safari lourd. Oui. Pas un safari léger comme s'il allait en campagne. Ça donne quand même la solennité de l'événement aujourd'hui. Regardez comment il marche, il traverse ses cavaliers, très chers téléspectateurs, pour rejoindre son fauteuil présidentiel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui vient d'arriver ici sur ce site. Je disais tout à l'heure qu'il doit être l'homme le plus heureux parce qu'il avait promis à cette population la construction de ce port. Aujourd'hui, il pose la première pierre, il concrétise cette volonté politique, il concrétise sa vision, et le gouvernement doit faire une mission afin de soulager les besoins, les préoccupations de la population du Congo central. Bientôt, le protocole d'État va nous faire le déroulé de la cérémonie et nous allons suivre, bien sûr, les temps forts. Plus ou moins 2 millions d'habitants seront bénéficiaires du courant électrique de la SNEL grâce au poste 220 kV de Kinshasa et ses réseaux de distribution associés, de quoi améliorer sensiblement la desserte en électricité et booster le développement de la capitale. La cérémonie de la pose de la première pierre de construction de ces postes stratégiques a été présidée ce mardi 27 juillet 2021 par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur ces sites de la périphérie de Kinshasa dans la commune de Mongafula où l'on a noté la présence des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale et de plusieurs autorités politiques et administratives. Des allocutions de circonstances, il y en a eu plusieurs au cours de cette cérémonie. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, a exprimé les vifs remerciements au président de la République pour la mise en chantier du projet du poste de Kinshasa pour garantir le développement de sa juridiction. Il a rassuré de l'accompagnement par les Kinois de tous les projets et réalisations du chef de l'État garantissant les intérêts de la population et de la ville de Kinshasa. Le conseiller principal du chef de l'État en charge de mines et énergie Ablavi Eboma a loué les efforts que consent le président de la République depuis son avènement à la magistrature suprême dans le cadre notamment de l'amélioration de la desserte en courant électrique. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a abondé dans le même sens, précisant que l'amélioration de la desserte en courant électrique de la population est une des missions assignées au gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Pour le directeur général de la SNEL, Jean Bosco Kayombo, la cérémonie de ce jour marque non seulement les débuts de construction du poste 220 kV de son entreprise à Kinshasa, mais aussi la matérialisation de la vision du chef de l'État sur le développement de la RDC et de son émergence. Tour à tour, le représentant de la firme Shanghai Electric, chargé de construire le poste de Kinshasa en partenariat avec la SNEL, et l'ambassadeur de la République populaire de Chine à RDC ont salué la coopération sino-congolaise gagnant-gagnant, privilégiant les intérêts de chaque partie, un partenariat stratégique et une amitié sincère entre les deux pays, a renchéri les diplomates chinois. Fruit de la coopération sino-congolaise, le projet de construction du projet 220 kV de Kinshasa et réseau de distribution associés s'érige en complément de la centrale hydroélectrique des Zongo 2 et permettra à la RDC de se doter de son premier réseau de distribution automatisé. Le poste 220 kV de Kinshasa va accroître la disponibilité en électricité de la ville de Kinshasa et remédier à diverses lacunes dans l'offre en électricité dans la capitale. Il augmentera le niveau de couverture électrique dans toute la ville de Kinshasa à travers les lignes de transmission existantes, en particulier dans la partie ouest de la capitale, dans les communes de Mongafula et d'Engaliema.
chef de l'État, Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va procéder dans quelques instants à la pose de la première pierre sur ces sites pour la construction du complexe industriel de traitement d'eau potable de la Régie des eaux. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le défi de la desserte en eau potable est immense sur toute l'étendue de la République. Un taux de 30%, tandis que la moyenne africaine, du moins subsaharienne, est aussi autour de 60%. Pour trouver une solution radicale à ces problèmes, le gouvernement de la République a sollicité et obtenu du groupe de la Banque mondiale, à travers le projet d'alimentation en eau potable et en milieu urbain, une dotation de l'ordre de 360 millions de dollars américains, dont 60 seront consacrés au premier module de l'usine que vous inaugurez ce jour et devra servir 1,5 million de personnes et améliorer la desserte pour 80 millions d'autres. Nous vous remercions pour la collaboration. Félix Tshisekedi a présenté son programme. Nous en sommes très contents. Un programme sur 10 ans, avec des chiffres, avec des objectifs précis, avec une vision claire pour le pays. Et nous sommes très flattés. Je fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Bino Botolanda, ba projet Oyo Sikoyo, ba projet Oyo, Borolobake, il fallait ça m'embalamo. Bino Bomoni, Babiloko, Nyo, surtout Salami. Donc à partir du deuxième mandat, mais les gens n'invitent, ils font semblant de ne pas comprendre, comme amnésique. Donc qui ça c'est qui n'a combien la population. Population donc il faut tous regarder en raisonnement, toujours raisonner avant tout. Mais Congolais, les Congolais à ça semblant de ne pas comprendre. Donc biso to mona na poto to vandika boy ou na biso ezabi mona ga batu ya EDF ba koti oh il faut pas changer boîtier ba tchama na norme. Mais bota la biso depuis donc indépendance depuis époque coloniale
donc ba courant na ba changer ba tu ba koma bango na bango donc il a changé azotia ba singayemo mais ndenge nini kuwe koza la vraiment stable ndenge ni kuwe koza mala siko il fallait ko changer ba masolo to ekota na norme makambo mai ekota na norme makambo na reportage moto la bino dernière place siko ba sable epesaka et bongisa ba mai ya régie de eaux ba teki bazoteka mabele côté wana terrain oboza komona ezali bongo carrière ya sablière elingi koloba te zelo oyo ekosalisa régie des eaux na bisika nyonso azali kosala traitement ya mai ya surface mai ya ebale okozwa ba décanteur ezali wana ba filtre pe ezali soki mai elongwe na décanteur ekomaka na oyo tobengi filtre na filtre ndo kokota masse filtrante ye akolokota basalite nyonso oyo echapaki na décantation akangi yango masse filtrante akangi yango atiki bobele mai ya peto elekani na se kuna na sima batie chlore pe eau ya chaud batindi bongo na réseau mais tala mama ya likambo régie des eaux avant 1971 bolandaka malamu azalaki bongo kosala importation ya masse filtrante mosolo ebele bato bazali kutu mingi te baconsommateur mingi te consommation ezalaki mingi te mais banda 1971 banzengeneke ba ekolo Congo ba géologue na biso basali makasi basali ba recherche na Congo mobimba ndenge tokoloba boye kaka sito ya maluku mutu epesaka masse filtrante oyo okokuta yango epai mosusu na Congo te meme binguma bikolo mosusu batindaka bakompagnie na bango batindaka baya kosomba masse filtrante awa mais elongwa boni ndeko auti mosika na Chine na complicité ya ba service ya l'État o ba seye ko protéger patrimoine ya l'État ou ezali régie des eaux domaine d'utilité publique les lois lo banabiso que régie des eaux longwawa eza site na yote bazu ba soda na ba policier ba tieli bango kuna ndenge toyawa soki ezalaka mampinga ya biso te mbele kutu tokomi tosala tozo ata ba image kuna te ndewa kutu tokoti te tokomi lokola bapaya na kati ya lopango na biso moko ce n'est pas normal tata mokonzi ya ekolo congolais ni na kolongwa lelo akende na Chine akende kokamata mwa ete na ma. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la situation conflictuelle au site de sable de Maleko. Le président de la République est revenu sur le conflit foncier né de la superposition des titres qui tend à empêcher à la Régie des eaux de poursuivre l'exploitation du sable tiré de son site de Maleko pour servir dans la potabilisation de l'eau brute traitée dans ses usines à travers la ville-province de Kinshasa. Cette situation préoccupe le président de la République et risque de perturber davantage la relance de la Régie des eaux dont l'amélioration de ses services constitue une priorité publique absolue pour la ville-province de Kinshasa et ses environs. Il a chargé les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, ainsi que le ministre des Affaires foncières, de veiller, chacun en ce qui le concerne, à ce que leurs administrations respectives puissent apporter toutes affaires cessantes, la lumière nécessaire pour le règlement définitif de litiges qui entourent la propriété de ces sites. Vous vous rendez compte de Batou, Bazaleki, Banga Kasusu Makamute. Banga Kamakamute, Bomona, donc Premier ministre Oyo, Azaleki Wana, donc Ilukamba, on appelle Wana Illuminati, Basango, grand fako, Ozomoneti Mouzalo, Ozomonake, Kanamba Kenako inauguré, Batrain à gare centrale, Yomona puis présent, ou inauguré train. On dirait donc voiture goûte peu au temple. Kanamba Keka Simbi, Bakita rouge, n'a pas tapis, la bimi parce que Bamitou a train tout. Bah wagon donc bah locomotive bah tout a très wana nyo surtout donc pe wana yiba nyo surtout ya lo mona gitangu bah zo linga longwa qui premier ministre azo longwa te azo pitlé parce que azali na ba compte na kanambe donc bino mo bozo mona masolo o ya mboka na biso tolobi bonga malembe tolobi teke makamutu eza que bien non ils en ont bien parce que il faut temps et ça la tabazwa qui Macron ou azaka président et à France ba même na Congo ça en gros tout kokate pour makama ngo na Congo amona ngo ate donc président zo temps tout le monde est d'accord que toujours présent ou azali na volonté siko tout qu'il est temps tout qu'il a temps tout qu'il est temps siko président peut-être so azaka exprimer avec botana président pas là
Il y a des chambres, nani ni pale moko il y a 10 000 kabazu parce que soit ça penza nini. Ango tonga kinga kati na ede on a 3 ans. Ango tonga na e mais aye azotala na le peuple, azotala na le peuple. Donc azu explique à papa na e donc azam tumo ostentatoire te, azam tumo il y a luxe te. Donc afani na e kaka. Afani na azam na poto après donc 10 mandats na e aussi il faut penza tout le monde a penza que palais présidentiel. Palais présidentiel, donc président Longo Moussou Aye, tout le monde a palais présidentiel. Il y a déjà tout ça qui est à côté, à Mongani, à côté, il y a bureau, il y a président de la République, à côté, Talama, il y a côté, président à Yambaki, Foreman, Nani, mais il y a déjà Kala, il y a Ndaku, il y a Kassaroubou, Nani à Kalawana. Il y a Ndaku, Kassaroubou, après, comme Moutou, il y a Tchamou Bureau, après, Massolé Belé, après, allez, palais des membres, après, Nexiko, tout ça, Penzaki, n'a palais présidentiel. Donc, neti Élysée Awa, neti Maison Blanche, donc président Abimi a Tikeli Moussou, Mouninga Naye et Sika. Donc, tout marqué là nous pose la bisso, donc les lots, vous allez connaître Sabino Boebi qui est émission à Sika. Et Koti, émission à Sika, au Boebi donc Bernice Tanfiti, vraiment Zali, moi, la Sokazolo, Bazoka Penza qui était solo, massage à Motema, Bernice Tanfiti, il y a une histoire vraie, Zobeta solo, il y a lycée qui était vrai, après Binonde Moutoubo jugé, pour commentaire, pour sa solution. Et puis Boebi les immortels, vous allez émission au rendre, donc hommage, na artiste, musicien, peintre, artiste, comédien au Batika Bisso, donc ils avaient émission moko net na film, ils avaient niveau mususu, ils avaient niveau moko TAC, niveau moko penza vous a déjà c'est préparé, vous bien déjà tout ça qu'on a par radio, tout ça on a système à télévision, tout tient bien on a nous émission na mi balé o Sika, botala vraiment et Sika tous allez comme mabino na 2023 pe na 2022 pe na 2023. Donc restez connectés sur Cléboa Original, on revient tout de suite. Bienvenue chez nous dans cléboaoriginal.com. Notre chaîne à Maramba bien nulle part ailleurs. Maintenant là, tout de suite là, ils ont ma solo Sikato Bandi. Tel que vous me voyez là, moi je suis Bernice Tanfiti. Bernice Tanfiti, Balobi la cadette, Yaye Moko, les grands prêtres César Ngadi. Donc moi la Souka. Donc nous sommes là, tu es dans ya Souka. Makambo eko clôturé quoi. Une histoire vraie, une émission pour vous. Balandinio soya Cléboa, émission Sika Yangoyo. Histoire vraie, nulle part ailleurs qu'à la Cléboa. Vous allez découvrir des belles histoires, les histoires d'amour, les araya bolingoté, ya kolela ya roseka, mais nulle part ailleurs ici. Olingo yé bandé nini batona babanda. Olingo yé bandé nini président Fachi. Alinga maman Denise. Yaka. Cléboaoriginal.com. Masolo on ezande awa. Olingo yé bamambo yé barate awa. Cette émission est pour Nabino Borolanda et nous donner des suggestions, couper sa idée Nabino pour tout évoluer. Na Cléboa. Donc il y a des surprises tellement, vous avez la passion. Donc c'est ça. Bernice Tanfiti. N'oubliez surtout pas. Bernice Tanfiti. Suivez votre émission Les Immortels. Les Immortels, une émission conçue et présentée par le grand prêtre César Ngadi, avec des hommages rendus aux artistes disparus. Les Immortels. Suivez sur Cléboa Original, votre site de qualité. Avec Cléboa Original de César Ngadi, tout le monde est d'accord. Souscrivez dès à présent votre abonnement sur Cléboa Original. Avec Cléboa Original, tout le monde est d'accord. Vraiment d'accord. Cléboa, 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 Cléboa. On a la difficulté de parler de Yogo, un chanteur que j'aimais beaucoup, en 2 mots. Parce que là aussi, on a une grande séance à répétition qui m'a bouffé l'énergie et commencé à parler de Yogo comme ça, peut-être dans Golo Belango bien. C'était vraiment un grand chanteur que j'avais connu avant même à faire partie à Viva la Musica.
Et même après Viva la Musica, il nous a tous laissé un bon souvenir, quoi. Bananaye Bazali. Mais seulement difficulté ezali que papa zaka papa yo mwana zaka mwana siko yo mwana koluka o défendre papa ou bien o mi défendre yo moko parce que papa a sauté. Vous en avez deux rôles, il y a au défendre papa et au défendre yo moko. Intégration na yena Viva la Musica, il a ramené beaucoup de choses quoi. Ça enrhumé moyen brana yemba bien zaté. Prochaine fois on moyen na yemba la ville. Merci la concept Yassika, mais Morozonga prochainement pour nous allons poser plutôt solo là c'est longtemps. Azalaka vraiment exemplaire, azalaka bien gentil. En tout cas, Moutou Akobo a bien fait à Vianazate. Écoute à l'époque, tant que je suis à la banque, on est basé ta musique, s'il faut dire la vérité, à l'époque à Zaïko. Si pe Wenge au Salama, Ezobeta, bon, à Mbappé, na ba collègue nanga à l'époque. De l'EP, moi, on est pas à Zoyemba. En tout cas, on a félicité Kaye, donc on a félicité Mingi. Mais l'autre a zati ba Evre na Ezali. La sœur na famille na Eba qui bazaka na grand chanteur, grand artiste. On le ba Evre na zati lelo e Mbamaka. Mongongo na ye en tout cas tilelo na mutakoka ko yemba lokola zata par mwana na ye. Mais to sala ba modèle to yebaka ki o ya kufa atika biso vedi de yongo azaka grand chanteur. Faut vraiment Moko te ba couper ça y ba hommage na moment mo boye tant côté moko to vandi pe na bar bitela ngandi ma di de yongo. Hein Moko to boyité faut to ba valeur artiste hein, c'est très important. On a colbaka yango vraiment ezungai na libanda hotel mais na koy ko san kolbate parce que na ebi ba bien fait avion na la d'abord gentil elle a trop bien en tout cas muto za problème na ye le batang mususu kaka ndem ba provocateur bazalaka mais parmi ba artistes ça pe na polémique o ko finga na yoka yango rien en tout cas je crois o yanga yango wana merci beaucoup. Vinaye abanda miziki na miziki ya lemaki. Tanga bandi na lemaki alongo na lemaki aye kokota na miziki ya nani ya Papa Wemba. Aye basali Viva la Musica. Viva la Musica ale basali yango baye kolongwa. Kolongwa balongwe aye kokota su na miziki oyo ya langa star. Za ba souvenir ebele pona ye. Pona zalaki mutu moko to fandaki na ye. Toyebaki mabe na ye toyebaki malamu na ye. Mais azalaki mutu ya kofana na kati ya bato. Moni soki lelo to perda dindo yogo esala neti nga ya tâche esala nga pasi mingi. Pona zalaki mwana moko na fandaki panya na kati ndaku nazolepa na ye nazolatepa na ye esala nga pasi ti lelo. Une guerrière jalouse de ses succès, je parle donc de Didier Ogo, envoie une de ses commandos, la maladie. Cette dernière la guette, le traque, lui tend embuscade sur embuscade. Didier Ogo déjoue les attaques perfides de la dite soldat, cette dernière profitant d'une pause bien méritée du guerrier Mwaka, le rabat vers son chef, la guerrière. Vaincu, le guerrier Mwaka dépose les armes aux pieds de la guerrière jalouse et envieuse et elle l'abat sans sommation. Il s'agit bien sûr, chers téléspectateurs, chers internautes, de la mort. Dindo Yogo, le guerrier Mwaka s'en est allé pour un repos bien mérité le mercredi 23 août de l'an 2000, laissant sa belle voix à son fils Lola Moine. Il est passé là. Donc, Tokomena Suka Tomoni, Ngwaka Lité,
ngwaka le guerrier na suka moni maladi soki komi makasi ngwaka akokaki lisusu te ngwaka aikotika biso le 23 août l'an 2000 akufaki on a to kotuna na en bas de makambo boyebi ke awa émission oyo ezali ya mawa te ezali baartiste musicien malgré tozo lobela baartiste musicien oyo aza na biso sur te mais bazalaki bato moko banda kopesa biso bilengi na banzembo na bango yango na tokoki kozala na mawa te tina suka ya émission donc en bas de makambo toyokaki pour ne pas entrer donc na badétail respect aux morts mais toyokaki ke dindo yoko akufaki mpona makambo ya mwasi akufaki mpona mwasi na basusi ya mwasi susi ya mwasi oyebi te wayima nzembo oyo susi ya mwana yoko susi ya mwana te akengela susi ya mwasi yoko omoni yoko aki motema malamu yoko akufa jeune yoko akufa na moins de 50 ans c'est ça tozomona donc César yolo na obiso ke yoko aza mutu oyo azaki na amour to ya banga. Donc bino moko bouti kolanda bémission sika yangwana donc Berniste Tanfit ya sa bandaki donc week-end oyo donc lelo tozali samedi donc lelo belobi bozwa deuxième numéro ya émission histoire vraie et puis donc émission on a le bandit ezali les immortels donc bozala patient parce que émission les aura temps pour na préparer en aux applica oyo vandi bandi ko lobalo beza penza préparation ya makasi. Donc tobo sanate vraiment bozala ya bosepela donc tolingi sous tobeta c'était congolais totika kosala semblant na ko comprendre te totika pe comme ça amnésique bo yebi ndengi président de la république azwaki mboka président de la république amazwaki mboka boka nzate ke kanambe ndenga azaki wana azaki na bula kokende kanamba yaki ati dauphin na ye azuli konda abando yeba biso ati alingi communauté internationale ko tate ayeba ki kopini na zosala kanambe ezalaki te ke po alongwa moni solution ezalaki te donc Félix Antoine Tshisekedi a memie contre mingi na mira makwanza gauche droite donc il percute moya ça les até atiki pouvoir donc bino bamsu bakanza yokasi pouvoir bapesa pouvoir babaka kayango donc Félix Antoine Tshisekedi a un système à les corbeaux les renards donc ton cas fromage koyeba baki fromage a changé face à côté sa face à la musique donc kanamba ya boa chassaye donc siko bomona ndenge makambo même bino bozomo na mona etilise ki donc président Fachi ba ko barrer na ba makambo ngale seki bino donc ba faulu la sozo ba pouvoir ozoate mais sozo ba pouvoir sans stratégie ngoza déjà ba si baraya ko sakanate donc siko bino mo bozomona président ye atali de kanamba zaki wana déjà zaki na parlement zaki na sénat cour constitutionnel yaye do bayaki on batali soki buba ko sama solomo mabebo monaki comme que à présent respecter constitution te pour bango ko sango bumba la moko na parlement ba votango et que na sénat ba voter pour aller ba longuli président ba meki ko pour ana simbité batali siko bu allez faut que to barrer masola avion et simbate président risque président Tiatani donc à Monique à Kokri ko continuer kaka boité parce que sinon les ali mawatro donc to la sabino ndenga bete discours atali babite bato yo bazomona ngane tu yuma la si bango to kumbela masolo na limbisa bango totala intérêt mboka bazomona ngane tu ngoto bobo ba ko rêver fona kosa bango expliquer de musique bomba la mboka changer masolo à cause ça union sacrée de la république ayoka na basoni azangi avion asali bo azanga ndaku apesi likambo na ministre moko donc ya finance kuna za kotaka nambe apikle donc ezalaki ya lobi likambo bien bati contre ta lobi likambo bien shita si machanja masolo shita si machanja masolo akosa masolo sika union sacrée de la république bola mbino mo estria discours to tchebino tango azo expliquer makambo ndenge lekaki bato azomona on est seki président risque vinaye pour Congo et Kende nanzela liboso pour bato tout bachaka tembe bato tout bazo critiquer kaka bi critiquer la kandenge wana bakokoma na niveau moko boye bakosanga maloba yo bomoni bato musu ba jeunesse musu bazalaki awa oyo batekaka basango moko ya lukuta babazo ba tout le temps ba lembi parce que politique au Félix Antoine Tshisekedi a mené ça n'est pas poto et puis un marathon il faut ça na paiement parce que ça na paiement au 4 en avant ma sollicité donc bilan mobile industrie donc restez connectés sur Club Original on revient tout de suite. Cela n'a pas non plus empêché l'émergence de difficultés de tous ordres au sein de celle-ci, rendant ainsi aléatoire la concrétisation du changement tant réclamé par notre peuple. Face à cette situation qui menaçait à la longue le fonctionnement normal de nos institutions dont je suis le garant,
il me fallait absolument réagir, mieux agir. Ce que j'ai fait en 3 temps. Tout d'abord en lançant le 23 octobre 2020 un appel à tous mes compatriotes, toutes tendances confondues, de nous rassembler dans une union sacrée de la nation. En effet, telle qu'elle était pensée après les élections de 2018, la coalition FCC-CACH avait pour vocation non seulement de garantir une alternance pacifique et éviter à notre pays des conflits majeurs, mais aussi à servir de catalyseur pour que l'action du gouvernement puisse mieux rencontrer les attentes de la population. Malheureusement, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, malheureusement, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition. Donc Bino Mobutu Landa, donc président, donc vraiment à Mikitisa, Atali no komikisa so les retro ba mon ngane tuyuma. Donc ngai fona like ça bona za kinwa na za mwana kin na kolawa na ko like ça bon esprit la musique a change face bon ndé masole ke. Donc boye baki nazo répéter le ce qui to raté décollage. Na fachi beto ya mboka na biso mboka na to ngonda to ngonde mboka wana donc ngamona ota commissionnaire parmi ba commissionnaire pour toteka mboka na mutu to azo parler parce que e ko bongaka lisusu te parce que ba boulot Félix Antoine Tshisekedi azana ngo donc vraiment président mon côté na ndimia ko ya na ba boulot ya on a ba boulot en effet qu'il na deuxième mandat assis sa masolo na ndenga bandaki akomisa ngo tina suka to ma repose ya ba partenaire na biso ndeka boyebi Kodia Simon ezali vraiment donc société où il y a opportunité na bana mboka ba comme ba propriétaire ya banda kuna ba norme moko international na Maluku donc bato ba raté Maluku ba kozila na Mwanda ba kozila na Mbujimai donc siko eza masolo ya Maluku nde eko désengorger Gombe tango pema na Maluku na Kodia Simon za na besoin que na Gombe parce que masolo to eko zakawa et puis bobo sana te c'est pas la TV ezali décoder o ya bana mboka. Différence na mona ba décoder mususu to zakana bandaku wana okobima nango partout place uzali ko kende okei o branché en mon internet au tali masolo ndenge ezali et puis bobo sanate wami service ezali fret maritime ezali agence de fret donc avion maritime tout masolo il y a Mireille Wankake ezali awa na 5 boulevard Ornano na Paris 18e na porte des Clignancourt ezaba grand masolo donc au penza que oye penza za ba professionnel au pes masolo au vandi na yo calme donc et puis bobo sanate salon de coiffure na biso Albinto coiffure na Saint-Denis ezali salon il y a ba professionnel. Oui, bah, avec sourire. Et puis, au petit penzo bimé, bah, mon penzo bah, kacho coiffe. Au kendete, na salon de coiffure, nous sommes en agar, donc, bah, ebo gérer, bah, solette, bah, piaka, bah, zui apprenti à zo bandoé, bah, bou, bah, kacho cheveux, et bimi, ici, bah, obligé au katakovo. Mais, nous recommandé, bino, na salon de coiffure, Albito coiffure, na Saint-Denis. Donc, restez connectés sur un clip original. On revient tout de suite. Kodiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit
puis commencer son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku, mais Sepela TV déjà za mukie botala ozu o koltion ka na poche, na kosi na poche à veste au voyager au memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça. Ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Ndeko ya Congo, tunanga ininyo agence Wami service oyo ya madame Mireille Wakanke azawana mobimba pona bino ba diaspora bolingi kotinda mituka toba kolia ndenge na ndenge kohésiter na yote adresse Ezase Moko 5 boulevard Ornano numéro 75 018 na Paris 16e. Awa na République démocratique du Congo na ville province Kinshasa boko zoyango na avenue Maringa numéro 83 référence étoile bleue na commune ya Kasavubu, soit bo contacter na ba numéro oyo. Maman Mireille Wakanke tata pambola yo na yaka pamba te soko moni na ye kombo na yo na témoignage na yo eke musika pe betinga na motema na mona ba agence na sena moi oyo lukute za makasi na ba agence na escroquerie okomona mosali ya nzambe asali pe publicité batu bazotala me agence na bango vérité ezate na moni mituka na moni bilamba na moni bakoli nyonso batu batindaki ndenge bayebisaki nga yaka kokontrole na kontrole na moni musala oyo osala Wami service libote na nzambe bisika ya kotinda biloko eza na Wami service. Oui, yaboye ezalate ndeko kosazardete agence ezakaka moko Wami service ya madame Mireille Wakanke atie la disposition ya ba diaspora nyonso pour que boko misaka bakoli na bino mituka na bandeko o baza na Afrique avec impact na idéologie Wami service. Pardon, maman Mireille Wakanke, balinga pe ba congolais boete. Prix ya mo bobé. Wami service et pas Mireille Wakanke. Wami service, frappe na le, frappe na retour. Chez Elbito Coiffure toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition là. Toujours. Salon number 1, c'est Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. C'est Elbito Coiffure.
Donc bino mo boto landa ba partenaire oyo ba pesa biso confiance et puis eza sous forme na bango pour na ko aider biso eza forme na bango ba sala pour na ko aider biso ba zo ba espace oyo ba foutre la mbongo pour et aider vraiment chaîne na biso bo kan sa que vraiment comme tout au salaka ezali amour biso bureau ezali à 70 km na ba isika to vanda kato ya katina ba euro to zo tourner donc vers 2h du matin 3h de mission au moins la musique na tourner ba 3h du matin ba 2h du matin mais bozo na ga vibration. Donc ezali pour na kopesa bino information pour na respect aux alano pour na bolingo mboka to zali nango donc tout zo tourner mission et donc il est 3h du matin mais ekokota lobby avant na sala ki direct après na tourner sur la musique donc vous mona ke ezali amour ka ko to za na bino vraiment ya mwana bato ba zala na biso na confiance na biso pe na base na bato tout bazala na biso donc c'est pelaka donc vraiment ba ebi ke pas oyo to yoka kapo na ko sala bon on va pas se plaindre de ça donc ba biso bazali moi écoute tout ça nous sala exalté on va pas vraiment se plaindre de ça mais toujours informer bino kapo bozwa vraiment conscience ya makambo tout ça la rapport na bino donc vraiment to komi presque à la fin ya émission na biso ya lelo to zalika ko beta CT na ebisi bino ke soki mboka na biso to raté décollage avec Fachi Béton mboka na photo ngonda mboka na biso to ko ngonde yango parce que mutu moko na babulo Fachi za ngoza et puis bato ya mitema mabe o bazolo ba n'importe quoi ba lobi n'importe quoi bino mo moni donc makambo to za nango donc batou bazo sepelake Fachi donc ou bien daye ou bien nini ba ebite ke liwa ezali nzambe mutapesa ke puis Fachi za penza mutachaka mabolo mona se akodaye sikote akodaye penza tia ko sisa mission na nzambe pesa ki bato ba ono bule ke soki ndenge nini neti ha boni ke sikote ndenge basuki biso to ela ba onka na sima to beti ba mo masasi ba vandi tranquille donc boza la calme Fachi nzamba zana ya tie maboko donc parce que donc masolo na ye pouvoir na ye zali ya peuple karaté nzambe pas na katie ba que nzambe soka ti loboko donc mutu moko moya na contretemps ezalité donc vraiment tous dans la conscience mboka na biso eza mboka na biso donc tous en mboka msute ba msu bazana ba 3 mboka 4 mboka biso mboka ezaka moko donc ceux qui tous en ngoli susute donc to éviter so to suka ya mana se karabato bla baka Fachi azoteka mboka président Fachi ngoteka donc Fachi soka teki mboka otika nani yo zali banda kuti ya masolo ozoka kanta bon Fachi azana kata masolo akoteka mboka ya za kongola teka mboka otika nani to tika ba fanti to linga mboka na biso tous à la vraiment ba patriote donc vraiment beaux à la bino calme 5 minutes avec ces engadi vraiment to tika kate to bozala kaka donc to komi na suka émission na biso ndenge na bino que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude so to komi na suka toujours base to tika yangote base vraiment bobika ke vraiment tu bandara toujours na honorable Jean Moutala je sais pas comment te remercier na news surtout au sala rapport na 5 minutes vraiment na qui patriotisme na honorable Jean Moutala merci na news surtout au sala rapport na 5 minutes avec ces engagés et j'en profite de l'occasion qui m'est offerte pour dire donc mes compliments à madame ton épouse donc vraiment ceux qui sont aussi ici na Jean Moutala to tika toujours na kata Londres pour na kopesa mbote na Maria la beauté naturelle Maria ya bengate na téléphone à kaka Maria la beauté naturelle pe suka zo komozo sentir vraiment que moi suana azali vraiment na bongo donc merci beaucoup Maria na surtout ça le rapport na 5 minutes avec ses engagements to tika toujours na kata Londres pour na kopesa Jean Matundu merci na surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi et puis toujours na kati à Londres tozali ko pesa mbote na Kams donc bambote ebele et puis toko bosanate toujours na kati ya Belgique kuna la Bruxelles toko bosanate poutre de yalo en tout cas merci à trop na nyuso to sala kana zo se souvenir période moro vraiment tango donc compte wana muswe kangamaki zali vraiment donc esprit zali bien tango gara donc message moro tikelenga audio vraiment na ko bosana ka yangote poutre de yalo la petite sœur propre merci na nyuso to sala rapport na 5 minutes avec ces engagements to kei siko na kati Espagne pour na ko pesa Beloti Mavungu vrai chéri Beloti Mavungu merci na nyuso to au sala rapport na 5 minutes avec ces engagements to hier on a kata pa pour na ko pesa
Angèle de Montikil, mon à Paris, Angèle de Montikil, Angela, merci, Nanyo surtout au sal rapport, na 5 minutes avec César Ngadi Tokei, na administrateur, Togobo, ça va jamais. Moukenge Chai Wabalengela, mon voisin, Moukenge Chai Wabalengela, mon voisin, merci, Nanyo surtout au sal rapport, na 5 minutes avec César Ngadi. Babi Kisinga, donc, na la publication, merci, Nanyo surtout au sal rapport, na 5 minutes avec César Ngadi. Donc, Jérimou-Kana, Togobo, ça va Nanyo surtout au sal rapport, na 5 minutes avec César Ngadi. Chikito Mouchachino, merci, Nanyo surtout au sal rapport, na 5 minutes avec César Ngadi. Togope Sambote, na Dokotolo, na Bisso, Jean-Paul Djamba, Dokotolo, na Bisso, Jean-Paul Djamba, Togobo, Sanaote, merci, Nanyo surtout au sal rapport, na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei Suko, na Katia Benin, pour na Kopesa, Jijimbe, les petits Nanga Saolo, Jijimbe, merci, Nanyo surtout au sal rapport, na 5 minutes avec César Ngadi, na Kei, na Katia Djobour, Kuna en Afrique du Sud, pour na Kopesa, José Bantessa, merci, Nanyo surtout au sal rapport, na 5 minutes avec César Ngadi, ah, na Katia France, pour na Kopesa, Luxon Kangi, les grands réalisateurs, Luxon Kangi, merci, Nanyo surtout au sal rapport, na 5 minutes avec César Ngadi, Luxon Kangi, surtout Tangi Togo Santé, Mathéus Lusomba, merci, Nanyo surtout au sal rapport, na 5 minutes avec César Ngadi, Tokobo Sanate, Fali Lukisa, na Saint-Denis, Fali Lukisa, merci, Nanyo surtout au sal rapport, na 5 minutes avec César Ngadi. Qu'est-ce qu'on a à Toronto, na Canada, pour nous faire Bonaventure, Trésor, Ochudi, na Katia Canada, na Toronto, merci, Nanyo surtout au sal rapport, na 5 minutes avec César Ngadi, Tigala, toujours na Katia Canada, na Montréal, pour nous faire ça. Fina Mokonji, merci, Nanyo surtout au sal rapport, na 5 minutes avec César Ngadi. Donc, c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. Cette émission a été réalisée par Willy Kunda et Edino Image et Panza Sangoya Congo, les Kings. Donc, restez connectés sur Clébois Original. Vous n'avez pas tort. D'ici là, portez-vous bien. Et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord. Et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Santé, Kanambe, Arrozoa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Au sein d'un c'est vrai, tout en yo du ventre.